Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bande konanga nyonso bosepela na mameli ya nitu. Merci mingi na bino surtout bo disposateur na bino pona kotala to pe pona koyoka ngai. Ntango nalobaki alors bonjour bana bobenga ba mama. Ba mama bobenga ba papa émission na bino ngo ebandi papa nous pour le mariage ensemble suivant maman Eliane Nitu ma vie pour moi wazima. Eh boy, est-ce que vous allez bien? Vous allez bien? Moi de mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu, tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Alors, vous faites moi savoir si vous allez bien, vous avez les claviers. En tout cas, vous n'hésitez pas à continuer dans les commentaires ce qui vous a bien parce que ça là quand c'est mon temps mais qui bande qu'on a batala nga baza malamu et ça là nga bien sûr penabi qui bande qu'on a batala nga baza na pasi to pe baza ko bela to baza basa mabe et ça là nga pe kaka pasi parce que nga na bino te vaka bwe boko ma famille na nga pe na ko ma famille na bino bo adopter nga pe na adopter bino là naza ko kende ko bima moi mukie naza ko kende na anniversaire moko ya ndeko moko ya mwasi na yembela na joyeux anniversaire mais lelo naza lisolo na obetela bino lisolo ngo na okende nango mpenza molai mingi te vike nango bimeza mwa mokuse tomona na bible ada na nani kain na abel situation oyo esala bango mwana mama moko papa moko babotamaka bazalaka bandeko ba vrai frère nangi nayebisa bino ke makambo elekaka na ntango ya bible makambo yango ti lelo eza kose reproduire donc basi eza na ndeko moko ya mwasi abengi nga na kolela mai ya miso koexplike nga likambo na ye bien ke likambo yango esi eleki mwa ntango molai mabenga lelo mpo aexplike nga yango bobiki histoire bachange histoire te makambo totangaka na classe makambo totanga na bible toviva yango te mais toyoka kaka koyoka mais maintenant na époque na biso c'est du vrai c'est du vécu makambo oyo toyebisaka bino mais avant tout wana nayembela nano joyeux anniversaire happy birthday to you mbotama malamu Lili Mayombe, joyeux anniversaire, Botama et l'amour, happy birthday to you, joyeux anniversaire, Lili Mayombe. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, Lili Mayombe. À tout à l'heure, et ça surprise. Mais yo, qui a maman Eliane Nitu a embelio Ornella a sali vraiment vraie surprise. Et en tout cas, Ornella n'a pas ici ba bisous et belé. En tout cas, balobi te Ornella, je te fais de gros bisous. Na PCP félicitations na cadeau au anniversaire au sali maman. Ezakande bongo babi elinga mokili bota bima suki apembo mema bakoko ndo koka esengo ya mokili. En tout cas na sepe na Ornella komona ko vanyo kanisi mama na yo tali gauche tabi e mama nanga botinga kanga moko pourquoi na sala ye cadeau ya anniversaire boité. En tout cas nzambe a pambola yo. Joyeux anniversaire ba tout ba boté na mois d'août. Bino nyonso bobote na mois d'août joyeux anniversaire na bino. Ah donc na kota na mois de septembre. Na mois de septembre est-ce que moi oyo fumuka na botama mois de septembre est-ce que nga mameli ya nitu na lata ezaka moi mo nga la sepe. Ya moi na nga moi la sepe na nga makasi parce que za moi oyo nga la lata alliance mois de septembre eza pe moi oyo fumuka na nga botama ezali moi oyo ndoi na nga Elia abotama ezali moi oyo Inès abota en tout cas mois de septembre ya moi pour nanga ya moko vraiment kitoko makasi nzambe asunga biso parce que ya lelo tozo sekeza ya biso ya lobi eza ya nzambe to baka nyoso kaka na grâce ya nzambe nazo lisolo mona ngina betela bino to soleza ndeko moko wa mwasi abinga po ebisanga ki mama Eliane Nitu yo obetaka masolo mabala obetaka masolo ya famille po avant so muto kotina libala après sera ni akaka famille mo samba so bakutani babotaka te esala ka famille to benga libota mais oya bango libota bi pasi oye aya komona na poto mutu oya monisie pasi oya mona na poto mwana ya mama na ye na papa na ye amonisie pasi na eloko babengi jalousie na zuwa mwana ya papa na ye na mama na ye grande sœur na ye amonisie pasi ya kosakana te lisolo wana ezali grande sœur komo na ye Ani aza yaya Petroni azali leki grande sœur aya poto ndenge zaki ba para batindo na poto babikende poto tango yo koma na poto kuna osali musala nini osunga biso baboti obanda ko bengisa pe bande kono parce que to sali sacrifice tozaki na mapango na biso mibale boye papa kala bazaka aza déjà na 30 ans somanda kwa papa kala aza na 40 ans abokolaka penza libota eza solo kwa lelo te biso batale to commence otinika $100 na Kinshasa bango pe chaque mois na tindaka otindolo landisi lango na maloba me parents na biso bozomona ke papa aza vraiment na 40 ans bokolaka penza libota mona bana kazi baza koto bana no batata mosi baza ko bokola bango ndi biso to bokoma biso ba bantu biso ba congolais biso ba zaïrois to bokoma na bolingo to bokoma ndenge wana mais toute famille tema
nzoto eza enveloppe motema ndenge nzambe abombango ayebi ntina ya bomba motema po mitema na biso bato mingi bana mitema mabe embali nga na mitema mabe te bato mingi baza na mitema mabe komone bo mwasi kitoko akotakataka akongela motali kati ya motema na yo binyoka kutu bien parce que nyoka kana somo soko tali nyoka boyoka somo donc bato mingi soko bafungoli motema na bango oyoka somo ba ande bo nisi ko mamele ntu na ba nde naza bo soko kangelinga kanda o minyokoli no pamba parce que pona nga na yebi kutu te ko kangela nga kanda naza kutu kuna te pona zala kuna te parce que nga motema na nga eza motema nt motema na nga nakanga bato na prison te motema na nga nakotisaka bato na boloko te na te parce que liwata moyaki elobaka te nalinga mokolo nzambe akozwa molimo na nga nakende na nga na kimia sans compte rendre akangelaka intel kanda te nga na mutu makambo wana te baoyo bavivaka na nga so botuni dina na ndoko yebisa bino ke wana kuta nkipa do nakipaka na nga makambo te nde bomwenga mameli ya mitu soko likinga ya makambo okotungisa motema na nga mponga nakipaka na ngai te ani aye poto baparent batindi ani na poto kende poto toa famille ya pasi sokomi kuna luka ndenge sani obanda kobengisa pe bandeko na yo tokoma pe na libota oyo bato baza na poto parce que obiki pasi oza na mboka na biso bayetoka na mboka oyo ya poto nde tosungaka ba oyo batikala ani aye poto asali musala ndenge ezalaka ekomi kobengisa Petroni ekomi kaka matata lelo ekomi matata papa talisu papa tala bibo yo tinda kaka mbongo ndambo ngana naza na o musu naza nango ndeko no asala nini ndeko no aya na poto lekini aye mwana papa na mama bameli nyonyo moko pamplemousse bambele batete donc anita ngo tetaki atiki ko teta ko kisi deza mama ko pesa Petroni pesa ni Petroni atete ba uti pe wapi na muchakwa moko mais yo ka zuwa ya na leki ye aninde nga ya poto boye donc na motema na yende bande ko kola bande ko sepela na ndeko na ete mwana ya mama ne bande ko sepela nete pourquoi abande ko sepela mwana mama nete poso batu bayena ndako batu sa compliment mi kaka pa Petroni Petroni elle est belle za kitoko za kaninga zala kana boyi batu bayena ndako bamoni bane bele eka na baluli moko musupe balula kame eka ça dépend po mapasa ta babotami okomona bambo bakova wana na misu kitoko ko leka muninga wana seka kitoko wana za na force to eza ndenge wana beauté ça na relative ça mutu na mutu ye alulaka alors ani na ndenga fani na mboka poto atikeli kobala te parce que kendeki na vie aloyenge lelo mibali biwebi nzoto ayo mutu soki esemi ba tracteur andenge na ndenge ekomaka pe fatigué kilométrage soko mula pe ebayisaka pe azwi libala te leki na ye aye koya na poto ya chemo ndambo papa chemo ndambo ndeko na mwasi aye ndeko na mwasi aye ba komi ko fana nenda komoko bapayaka nde baka na kati lo kwa ye ani azaki mutu abatu bomba to balinga ba milieu bayambaka mingi batu bazwa na ndako bato balinga milie bayambaka mingi bato bazwa na ndako et tout consort kaka bato bayaka na ndako moko azalaki wana asepe na Petroni analingi leki non leki na te olinga na ndenge nini abite na lingi na sepeli na ye sepeli abite en tout cas vraiment na sepeli na leki non na lingi ache barrage abi non ndenge zona okoko linga ete parce que ana mobali ne atika mobali na kini boyebi ke mutokoza pe na mobali ozoya na opoto mais tango komi na opoto tali wana pardon nazo nanga koto libala ezalaka ke soki neti bafiancé ke to babali mais ya copain copine mwana mwasi batatiki mpe fiancé te ke oyo azalaki na fiancé to bafiancé ke bakangeli lopango eloko moko te ye yaya atie barrage abiki ana mobali na ye na kini atieka barrage mpona moto wana alobaki ke asepeli na lekine ya mwasi alors boyebi ke bayembali babakourage mwa mobali soko alingi okoya koyebisa yo alobaki na yaya parce que ayeba position yaya takasekaki bon lokola toyaka awa nayebisa ndeko ndenge nasepeli na leki na ye ye pache barrage na mana maya malili kubasadi langa kubanui nanga kubasadi langa bamelanga maya malili maya nanga malili na uteki nango na Toulouse na esilite matiti langolaise maya eza nano na esilite so esili na koloba nga na loba na bomba te mais maya nanga na uta nango na Toulouse eza nano ma Christine maya eza nango matimba maya ezali mama Tondo maya nanga ezali mama Bernice elamba pe nakendo tika pa madina kalata sanini atonga kande to solola ki o mamete mai nanga eza na onami na pesa ba mama nanga Toulouse nyonso ba bizu na bino ebele moziki étoile filante pesa bino ba bizu ebele ba mbote ebele nzamba pambola bino bokende liboso boyebisinga boso bosali diza bo continuer vraiment libela moziki na bino vraiment ekende na liboso Petroni tonto wana sali effort ye mo abeteli Petroni ke Petroni nga na lingo na sepe nao yo kasi Petroni loko nga na yebi na nga bino te loko sepe kendo yebisa yaya Petroni abiba yebisa yaya nzoka avant mobali ya ko yebisa Petroni asolola kina nuna yaya chaki barrage yebisa ke non atiki mobali na kini lokuta atiki na mobali na kini te mais yaya sepele ka balinga leki na yete yaya aboya ki atiki mobali na kini te mobali aboti
courage ayebisi na Petroni na lingi yo yoka Petroni ki ayebisa yaya on ayebisa yaya kwani yoza mwa muke pourquoi na kende koyebisa yaya aboyi koyebisa ke yaya bisaki nga ke oza mobali nebisa yaya kwani oza mokolo elikambo koyebisa yaya te nga na lingi yo na sepeli na yo na lingi yo mpenza ndenge baventure te na sepeli mpenza na yo nazwa en charge na bala yo mpenza Petroni abi malembe fona so nano na yaya atali mpe baba ndeko ti basola na bango problème eza te Petroni mpe aokende bana kini batimba akende makambo malembe mais yaya ndenge bazalaki wana na Petroni yaya soki ata mopaya na ndako apesi lekene kopo yana bato mosusu bana makila mo ezala ya chance nakobenga makila ya chance ko bate bato mosusu aza bacompliment mingi bato mosusu asa mpenza okoza mpe kitoko me bakosala bacompliment te omoi mpe motu mosusu aza mo bacomplimentaka ye tout le temps et tout soki ata moto akitoko ka bongo donc nzoka na motema ayina leki nalinga leki nete do ti abengisaki leki na ye ndenge wana bazalaki na ndekile na kati ya ndako bazovanda na ye toyebi ke moto soko aye poto bozovanda efosani fo bwakisa ye bazovanda na leki na kati ya ndako yaya azalaki na mwana te yaya azalaki mpe na mobali te mibali bayaka basaka nde badefile babimaka epa na ye koma lokola nganda lambaka mibali bazoya bazolia bazomela bazokende tusa me ye motu ke abala boya abalaki te azalaki kaka ye moko tobengi kaka azalaki femme libre Petroni aya na lupemba na ye ndenge Petroni aya na lupemba oyo alulaki liboso ezaka aye te ye so babinga na Petro moka na sepeli na leki noa na sepeli na makasi pesa ngai na bana na ngai eko aza na mobali nde na kini nzoka nde lokuta bisango deja na bato mibaleki aza na mobali na kini nzoka lokuta tika na mobali te aza na mobali na kini te me yaya asaka nini yaya asepelaka te na leki no donc aza na leki ne me ayina leki na ye alingaka leki ne te parce que papa obligé oui papa mosusu bakapenza bankoye oyo alobi etikali wi amen ya lobaki okotinda mbongo leki no il faut aya me ye mona kati ya motema ayina leki likambo ayinela leki eyebani te ayina leki me leki mpe ayebaka te parce que bato mosusu bahypocrite azosekisa yo ndeko no okoza na baide te okokatisa teke ndeko na ngai ayinanga obanda okatisa ndenge niki ndeko no ayina yo makatisa bongo koyela yo te kovanda tonto wana oyo alulaki nani ye mpe Petroni ntango bazoyebisaka azoyebisa mpe yaya te azobomba kaka azomela ti Petroni aye koyebisa ye bota courage ayebisa yaya ndenge eza boye ngai tala tonton na ra na ndako asali nini asepeli na ngai abi alingi ngai abi alingo pwani ana mwasi na ye koto akosika ana mobali koto oyo akosika ana mwasi na ye kolinga ye te ana mwasi na ye d'accord ye mpe ayokiki abi ana mwasi leki azalaki leki mo azalaki respect leki moko très gentil Petroni ya bato bakangama wana oyo bazalaka gentillesse moko lokuta mais leki aza fille moko aza souriante aza aimable aza fille moko aza social donc ndenge aye na kota na ja yaya alambaka kaka ndenge yaya asalaka ndenge ye mpe asaka mais azalaka très gentil alors tonton Jacques asalaki nini asolosi na mpenza bi Petroni oyo eza poto ndenge ozovanda na yaya no boyo lobilobi yaya na yo akoutia mpe libanda nde boovanda boye parce que mboka oyo oyango sikoyebi yango ndenge ezalaka te lisolo oyo naobetela bino euti na Lyon oyebi mboka nde ezalaka te tikanga lokolo ye boye nano tepi te nano osalaki ndumba lokola yano te parce que yaya na yo aza motu ya mobulu yaya na yo tala mibali ya mondele na mondele bato nyonso baye omona bayaka kolia to nini yaya na yo asala mobulu réputation na esala nini ebeba makasi alors tikanga na bala yo avant bebisa mpe réputation lokola yaya yebisanga est-ce que mobali wana oyo tika na Kinshasa abalaki yo akangela yo lopango bien libala yango eza ndeni yabi mobali quel mobali tu parles abi menga na solaki déjà na ya na yo avant na koyebisa yo na bisaki ya yake na lingio ya lobi ki oza na mobali otika mobali abi te na tika mobali te ki ona tika mobali engagement non na mwana mukete na ki mo ba aventure na ngame ko tika engagement boy non na tika engagement mote Petroni ko timba bi nini yaya kilobaki ngati kama ngati sulaki na yate ngati kama bali Kinshasa naza même pas fiancé ay comprendre yaya eza barrage akoma soki neti bapaya baye alinga Petroni aza susu wana penza te so bapaya baye pona ni amuki baza kolula Petroni mingi alinga su Petroni azalana te asani ayini leki na mwasi po ayina na ye banda kala aye ko yine su double nzoka tango banda ko kola mibali so bazolula ta bazaki na classe bazaki balula ka mingi Petroni par rapport ya ani bazaki balula kaye muke Petroni nde bazaki balula azaki amakila pete makila nezaki makile lemba kwa makila mo pete likolo pete likolo kilote Petroni ko tabi yaya bi nga tika mobale e comprendre que yaya za na ntima mo ke yaya za na keto yaya za na mutema mabe aye ko bisa Jacques Abi non nazala nga d'accord na lingi na ngayo Jacques Abi d'accord ko lingi nga toke na biso gauche droite te nga na lingi na bala bobi ka basi mususu ba esika mibali balengela kambala mona umuta esika boya avant aye bisepe avant mi obebisa nzoto na mibali ko malko attracter ko malko remorque avant o remorquer oya ko bebisa réputation ko ya vomi nga la bala na ngayo lokola oyo sika yebi me ya goza mwasi abite na mwasi te naza na baventure ndenge toyaka na bamaster tosa naza na baventure me mwasi ya mwasi na mwasi te na lingi na ngayo so oza prête na kobala yo Petroni andimi akobisa ya biaya nga na sololi na Jacques
Jacques alinga penza pour dire oh tena yebse ko Jacques na mwasi pona nini boy abi yaya Jacques abi azana mwasi te kobeba na ebandeli wana ngala yebse kazana mwasi abi yaya yo lobi kazana mwasi et pour yo lobi ki ngana azana mobali na Kinshasa ngala tika mobali te nazana fiancé te yaya ngala tika biso ki nazana fiancé te Petronia badi kobenga mama tala amakambo eza boye tala ane mama oh pona nini mama bengi ani likamune na leki na yo leki no yekuna pona ni leki azana kimia te oza kotungisa donc kanenga na beteme solo mama bengi yo makambo poto ska na poto nana ngwa biso yebisa mama pourquoi bengi mama oloba makambo poto ska na poto makambo poto kende kichasa te kosona na kana na motema mabe abengani leki na ye tango abengani leki na ye leki ne pa bimi abengi Jacques abine naza bokano baki ya bingani nga naza libanda abine nazo ya kozwa aye kozwa bi mengai na koko kende pa na ote kena kota libala toza suna ya muswa mukolo aza cousine mwana tata mwasi kendo tikanga epa na ye Jacques atie na voiture ke kotika epa mwana tata mwasi na bango ngingo aya ya na ye kana tino histoire ke tala ngai na ya ni eleki boye sali bozungi boye ya bi vanda ka to vanda problème ezate Jacques abi mama ngai na lingi na ngai na bala ye abi problème tezo ulingi bala ye metika ya sana nu afanda nanu mwa muke to solola nanu na ndenge ya famille batiki ye wana bandi ko solola ko vanda na cousine na ye bavani 1 mois 2 mois atali ndenge bazo fana ya na ya cousine ni ya Jeanne ndenge bazo fana ya ni ndenge mon côté ozo senti que ya Jeanne azo zo epeza ndeko bazo vivre bien par rapport ya Ani zalaki ndenge mon côté cousine Alexe bolingo makasi koleka ya na ndenge zaki nzoka ya ne keto jalousie ezaki na kati ya motema kaka ndenge nzamba bongoselaki nzela na ye Jacques akomaki sérieux Jacques akati makolo pa grande sœur et pas ani ndenge bakaki bakenda ngambia sabina ke sukuna te parce que ngana komi na sérieux na ngina sani na bala mwana mwasi oyo ayeska ngana lingi fona sanini na bala ye baye ko sura na Kinshasa ngana na kondana ngo déjà pa ya ni na zaka sukuna te na kuma na ngai e pa ya Jeanne na kuma vana pa ya Jeanne parce que ngana ya ni esimbi tende tozo vanda mama abili kambweza te mekeba wana za mona tata mwasi tana bana basemeki bazala kale abie mama mwana ngoya semeki nozo ba mona tata mwasi yende kutu aza bien nanga koleka kutu ya nanga aza vraiment très bien nanga koleka kutu ya abi oli kambote Jacques asali ndenge zalaka batindi ba lettre makambutu ekomi bakende kobala Petroni bakende balela e pa ya Jeanne yaya na wana ani aboyi kokende libala akokende libala wana e aboyi akokende libala ya ndeko nete papa na Kinshasa lobi babala yo kunepa ndeko nanga mwasi babali ekune eska kendeke pa cousine na ye nako bime pa avant babala ye Petroni azonge pa yaya oyambaki ngai soki na salo mabe yaya limbisa ngai mais nazokende kobala yaya nazonga aba ko ba awa kutu tena ya bengana kai malgré ya bengana kai mais lokoza ki fi moko boto se komi kitisa aye ko zunga susu pa yaya Paul ba yaya asolo na yaya avant libala esalama yaya aya na libala yaya aboyi ko ya na libala ya ndekone Jacques ki ko bala ye kune pa ya jeunesse ka kindaki abali ye Jacques azu ya ke na ye na ndako eloko nyuso bande ko sala Petro ani motema mabe pona ni depuis bande ko kola na bwana kati ya ndako na ko kile ba classe oyo Petroni nde bato baza ko s'intéresser na ye mibali baza ko s'intéresser baza ko linga ye ya azali kilo banda ya poto nde na MCB wana a changer mibali a remonter atikeli ko bala te motema esala mabe na nini na ndeko na mwasi banda bande ko kola ke motema mabe na ndeko na mwasi na ndeko na ye libale ye pe mala moko ya keto abimisi keto motema ne ya mabe babali Petroni kune pa ya grande sœur na bango aza cousine na bango pa ya Jeanne esika babali ki makambo nyonso akenda kwa libala yaya na libala te akenda kwa libala kenda kwa libala mukumbe kota te mukumba ekoti malgré kana nda kwa libala benga ka yaya soko abengi yaya lingo yamba te tango aboti mwana azu photo atindeli yaya ke ngai na sali nini na boteli yo neve awa komi na neve na yo osa nini oya kotala mwana ya zu telefone yo nani ayebisa tinde nanga foto po omoni nga naza ekomba yango na yo tindeli nga foto loko oboti po okuti nga na boti te po okuti nga na mbala te yaya bimisi makambo omoni nga lokwa na botaka te yango tindeli nga foto ya mwana yo ezala mbala suka yaya bimisi maloba bimameli ya nitu so na yebisa makloba ya nzoko yaya yinakanga depuis bomwana uta bomwana biso ya na biso sa nini ayinanga mengai naza ko vivre na yaya sans arrière penser sa nini na yebika yaya nanga mwana mama na papa nzoka mwana mama na papa yinanga na yeko yeba ko yina na yewana ndenge ni kana masolo na masolo solo na ndeko na moninga ni mokamada lobi batu musu penza na yebite na yeba te mama sala nini mama boti biso ndenga bota biso nga na ye poto
mais nazwi chance ya libala te na change mibali ndenge na ndenge Petroni aye pota omete azwi mobali mpe kaka mibali bando kaka na ndako na nga mobali abali Petroni oyo nayebi te bamama bazalaka na basekret asala Petroni nini parce que na me ana mai na nga mai na nge uta na ma Chantal Kile mai uteki na Toulouse pesa nga papa Kile ba biso na bambunzwa alobi bamama baka na basekret nayebi te eloko nini asala epai ya Petroni nga naza na malchance Petroni aza na chance koleka ngai donc yo nanga bake makambo esalama depuis ntango yaka ye na Abel ti lelo esalamaka il faut kosala attention moto akosala mwana mama na papa na yo boliaka ne bomelaka mpe motema na ye esala nini eyina yo deja motema motu mpe ya sanduku bafungola yango mpe te mpo na kotala moto ya motema malamu to mpe aza motema ya mabe eza vraiment pasi ya vraiment passe Petroni na ndako libane abotaki mwana na ye abima meli ya nitu banda pe na bota mwana na nga na moko mwana na nga na mobali ti lelo pe na boti mwana mosusu te mwana nga komona ye Adam na pesa mwana nga komona ye Adam ti lelo na boti mwana mosusu te na mwana nga na kaka moko soki na biso ke ti lelo ya na nga ani amona mwana na nga te ndenge to so aboya ni mama nitu Adam akomi na 17 ans bota la lisolo ezo date ya Adam akomi na 17 ans ti lelo atikala komona mwana nga te mwana na nga lobaka ndeza ta musu na Facebook aboka ibolisi na face ya na nga ti lelo mona mwana nga te ya na nga ti lelo toloba na nga te tokota ennemi ndenge wana ya na nga alobisaka su famille te ya na nga alobisaka mama te alobisaka papa te alobisaka su mutu moko te sikoyo yango na biki wana za moto aketo aza instrument ya Satan ya balobaka penza ko adage baki babotaka mwana bota motema te moto na se trompa te za ya solo oboti na mwana oboti pe motema pe motema na kata nzoto mais babota comportement nde ya motu te okobota comportement ya mwana te okobota caractère ya mwana te po moto na caractère na ye moto na comportement na ye donc sikomoni motema ne ya mabe motema ne ya kito yango apambolami te me botala Petroni apambolami na ye aye na maboko na ye ye wana abali aboti mwana na ye moko Adam na ye akomi na 17 ans mwana na ye ka moko aboti me aza na mwana na ye moko libala na ye ti lelo mama naza na kati ya libala na nga navandi bien na libala na nga toza vraiment très bien yaya na nga wana mwasi abimisa makambo ebele alobi fo ezala mama asalanga likambo fo ezala mama sukolanga to na kisi mpo na nini ye aza na chance te mpo na nini ye banda ya poto abali te nga na ye poto kasika na bali na boti ye aboti pe te donc ya nanga motema mabe ya motema mabe baboti biso bana basi kaka mibale tobotami biso mibale kaka mama toza na ya mobali te toza biso mibale kaka mama papa bota biso mibale mais na biso mibale tala ya ndenga yinanga pa inaki kovanda kozola kimia kovivre vie ya famille epa ya mwana tata mwasi na biso ya Jeanne oza kozi na biso mais ndeko na nga mwasi donc ala kwa mutu mwana abotama nga moko ye pe ala kwa mutu moko abotama ye moko yo na nga na bana bandeko baotala en tout cas soki oza motema mabe mipesa na nzambe sambela yebisa nzambe alongola motema mabe soki oza na motema mabe olingaka bato te oyinaka bato senga ngo na prière loba nzambe na ngai mpo na nini yokeli ngai bible bina biso soki aimez-vous les uns et les autres loba nzambe tata ndenge nini yokeli ngai nga mutu mobimba bato oyo yokela na mokili nalingaka bango te bato oyo yokeli nga alingaka bango te senga nzambe bolingo nzambe atya bolingo kati na yo soki moto ayina mwana mama na ye na papa ne boye ebongo bino bakamarade soki kutu makila na ye bamela na ye kutu pamplemousse moko ayina ye boye bongo bino bakamarade yango nazako bake soki oza motema mabe moto nyonso akuta na video oyo yabe ya Zakari ya ngai ya pasi mpe ya bisengo yabe ya Zakari na ngai je te fais de gros bisous yaya babisu na yo ebele soko mono za motema mabe ba église ezali oké pa mama la nunzubu na église na bango kuna mama pasteur bi mama pasteur changa loboko na komata motema malamu to sambela obengi atabacholanga na zanga mama mama nanga Alice Ndombele benga mama Alice Ndombele ba mama sunganga na mabondeli na banda kobondela na koma kolinga bato pona na motema mabe makasi soko mono zo kokate kende na Bosra TV s'abonner na Bosra TV banda koyoka matin okende kotamu ko découvrir motema no ya mabe sike eutela wapi parce que ka mutu nzamba kilo koza motema mabe te il faut likambo ezala po ekomiso motema mabe mais yekutu motema mabe azoba bien que banda babotama banda babandaki bakenda ya classe na kokola na bango Petroni bato banda bakolinge mingi bakomplimenter et puis abali aboti mais ye abali te aboti te mais soko obali te ta mosusu ya caractère na mabe bizale na ota mosusu yango mibali basupportaka o te eza Petroni te oyini mwana mama na yo oyini mwana papa na yo
po yo balite po yo botite bato nyonso na balite soko botite bana nzambe nde muta pesa kabana na yebisa bino soki ezaki na magasin mo batekaka bana bato nyonso banga bakende kosomba me bana eza domaine moko privé ya nzambe nzambe nde apesaka bana soki apesi obi nzambe kumisama soki po ozwi te okofinga nzambe te okoyina nzambe te okomake mpe respect baka nzambe merci po mpe nazwi te mais pourquoi on ne va pas mais merci il faut comprendre le banzambe si on comprend de tout kokate monter ma mandosa la opasi monter ma keto kaka poani ya bali poani ya bot ngai deuxième maman na bino ngai deuxième maman ya bana tala bana so bokina kabeli bino maman je ni mon ngai sale langa ba bize belé na papa na nga mon ngai ya mo monde moko benga kae deuxième maman ngai yo maman ile ani tu soko moni ba yina na bango balinga kote benga ngalo banga mama ile ani tu nazangi na nga mama motema pembe motema munene na ko yamba na ngai yo mwana ngai na ko yamba bino bana na ngai votre deuxième maman ile ani tu naza deuxième maman na bino bana na nga obozo talanga soki nanu bobali te koza mota mabete ko ina bande ko na yo te pona no bali te soki nanu boti te kozala mota mabete soki moninga boti kende na magasin sombela pampers somba mo bilamba soma mwa bibon kangisa libo kende kotala ndeko no aboti tangu soko fungolela yo pe nzela motema keto ya motema mabe mutu soko za motema mabe et mon kaka na elongi c'est l'abondance du cœur que la bouche parle motema ya mabe wana tina elongi ebimaka okonuna noki okozala sembe sembe te okozala elongi sembe sembe te pona motema no eza mabe motema no ina ka keto eza mabe dans tout ça conclusion na ngina kende na tika bino ezaki senga nzambe bolingo bible bina biso aimez-vous les uns et les autres bolingana Bible bina biso to lingana aimez-vous les uns et les autres to lingana bino bolingana bina bolingana po ba mokili bayeba bozali bayekolinanga bolingana to lingana bolingo e bolingo e bolingo e bolingo e bandeko mutazangi bolingo akomona nzambe te bolingo eleki kande na lubaka que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu awabariki tata nzambe kalusakumuna nzamba nibesheneni bana betu bons bye bye.